Tolali tolamu qui tombe na ba page photo o de page illustré bisorana master babiloko esalisali na mbunzu tozoyi bateli su ekangami donc mais quand on peut expliquer biso na likambo ngo ezalaki boni ebandaki boni eza nini en fait. Non, moi likambo moi germe c'est la vie, c'est la vie. Tu m'as dit président côté ba côté ba bon marché ba 23h ba 0h tu ko zonga ndanga ngabe nabi na zonga pe na ndanga te na la pas prise et na la lipe na tombe boye na ta be prise à la muki bambo ba muke bimi a bon c'est non ba bambo bimi na ta na mo amake bambo me bimi mais a vimbité bambo maluka ba bouton donc ezo ba na te donc bambo et sali ba rouge on y non bambo me belé boye. Autre chose, c'est un hôpital. Comme si je sentais ça. Avant aucun hôpital, pasteur a prié pour nous. Oh, c'est bon, tu as des prises dans la journée, alors qu'il y a un hôpital, parce que ça va à carte, il y a un hôpital quelque part dans la Gombe. À Kekuna, Basala, malade des hommes en athée. Donc, tu as vu, tu as checké, malade des hommes en athée. Zona bakisi au sanini okende komela et puis ozonga le lendemain tout en non soki ekosa le feni na nzoto président na so ba pesa bakisi mo boyoka condition bakisi après 2 heures du temps faut mela première fois na vina mona bakisi o ba pesa mutu bongo so tongo etana lisu ekangami mutu evimbi donc au moins vraiment au tali vraiment bobi on dit comme nino et comme ça la sous président ayo benga docteur tala makambo azu vidéo atinile ta makambo o esalinga ina monte ote yakanam akesu kozonga mais voilà qui n'est qu'à hôpital prière qui n'est non te wana abenga nega pasteur a prier pour na ye na téléphone quand ndenge zalaka akenda kisute copine yake ba eza commencement sida nini donc congolais non kasi ba musu ba lobi ba bi eza zona maladie ya zona ba ebimisaka ba effet nango ceux qui font comme ça no examen VIH et ça bongo bato musu ba bi bon ba musu ba bi basu par exemple eza sida soki ndeko na komi na sida donc ndeza boye okima on peut se sombo tete non ezaka une façon ya koaider car peut-être il y a oluka maladie ne musu mais ba saka examen général eza na ba temps moko boye o zomona ke mutu aza souffrant il faut oya na ba parole moko oya na ba moko boye ya ko encourager mais quand mutu aza na passe bongo lisu moko zomona te musu zomona et puis ba kumele téléphone aotala ba message ndeko na ngai e blessé nga mabe nada ta lelo so comme na sida ba o aye ba ozaka na ye ba otikete donc to tikete to za na ye donc eza malade e comme papa mutu be fièvre ga esalo ga be il y a 2 secondes pas kufi ba tout sida musu to yebi na be bazo vivre tisi go bazali donc on dirait que ba sida est dérangé bien makasi non est dérangé ba bengie bazo buka ndaku na ya zotonga ouais. Taka to bomela ke secret wana mais on n'a pas le choix. Tiemo hermo beton hermo beso avec qui monte bien. Aussi ma téléphone malgré mon téléphone a encore le battre parce que nous tout ça passe. Atala la vidéo à mon place à Tongara. Bazo buka banda. Taka so neta o aza na ngobo a tout sango. Yebika bambongo na biso ya ba tournage ba moi. Taradé a combien d'un deuxième niveau déjà. Sur le sang admis déjà combien? Admis déjà combien? Et puis sur le baba na sur buka. So ba buki, ba repese place ni. Donc combien au bazong chile. Et puis et pas nan. Aka maladi beto sengimbo onte yo moni ba retourner. Bo sala boye, eza base. Bozo luka mbongo mais pendant que to sengimbo onte.
Tu sais que bon, ni on va finir biso. Donc c'est que va finir biso, c'est que au-delà. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Yasika Eye, les lots que tu as baboye. Agence Nabino ya sur FBT et comme une adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre N'Djamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a battu. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yamami. Tokié. Les devoirs nous appellent, exemple télévision. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur le journaliste Barizi Baza, votre esclave du travail. Je suis encore une fois de plus venu chez vous. Vous nous suivez partout dans le monde, dans vos laptops, vos machines, vos téléphones, vos télévisions, partout où vous êtes. Bonjour pour tous ceux qui vont nous suivre la journée et ceux qui vont nous suivre aussi le soir. Je dis bonsoir et en gros je dis salutations à tout le monde. Alors, Vérité Plus Plus, une émission à caractère socio-culturel dont j'ai l'habitude de recevoir les invités de marque. Vous savez tous, l'actualité nous oblige. L'artiste comédien PD Nada, il est souffrant. Bon, moi, il y a des photos et sur les réseaux sociaux, presque il y a des belé, des comédiens, des journalistes, partout, tout le monde a information dans ma boko, partager qui information. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nada à la buzz, Missus Babi, non, ils ont maladie à solo, et Missus, leur interprétation, ce qui n'a pas de. Alors, nous, exemple de télévision, avec toute notre équipe, nous avons Gébon, Yarolou Kapenza, Moko, Ouazara très proche, Ouazara Penza, Ouananada à tout moment, artiste comédien Rolls, Ouazara Moko, il y a artiste, il y a groupe, il y a Master Nada, Trosolo Anaye. À remettre un peu qu'on peut simplement des détails, des explications correctes pour éviter les ondes, les à côté sur le tas de santé de l'artiste PD Nada. Mais avant d'appeler ça artiste, laissez-moi dire un grand merci à ma caméra et grand merci à Yannick Chamba, Godson, boss Mboka, patron Bogos, Mimi Ndoumé, Mimi, Madame Mimi Ndoumé. Qu'est-ce qui se passe? Et puis félicitations à petit Oyo
abeti penda bale kitoko esali penza bien. Et merci à Christelle Lina, madame Christelle Lina, gros bisous na yo depuis Allemagne, depuis Bundes. Et merci infiniment à Chikina Vombe kitoko Petaï, Gaël Findou, maman bonheur, je reste dans la merveille, moi la mamie. Famille Aigle. Voilà. Merci beaucoup de vous d'accord. On a pour dire déjà bonjour et bienvenue à l'artiste comédien Rolls. Oui, bonjour, Nayonan Barési. Merci. La famille vraiment c'est sacré. Ouais. On s'est dérangé, Rolls, Ozap, et puis parce que nous avons une émission. Makambo, c'est un mois bien. Pourquoi? Pour dire quoi? Au moment où nous allons Barési, tu vois, nous avons Kishasa, tu vivras à ce qui est les Kamboza, des Oezabagé, tu ressens qu'on a les Kanyuanate. Tu comprends? Mais avant tout, Europe, c'est un fan de beauté. Je dis, sinon, il y a un rôle sur la beauté. Je dis, si tonton Junior aux États-Unis, beauté. Et puis, si maman, on vient ici en France. Et puis, Trésor Mbombo, félicitations au côté France, malgré les difficultés, mais nous avons grâce au côté. Et puis les autres avec le temps. Voilà. Donc, parce qu'on a bien solo. Rolls, tout maintenant, avant de côté le solo, après nada. Théâtre ango oyarango lolenge boni en fait puis na banini théâtre oui ngana za ma boy mutumo be na palin soki likamno so donc na loba likamna ninga ba aventure soki zaki pire ser na ngai ve pichu na pesi mbote moi si na e moi si na pesi mbote za bisanga yo rôle a gelo asu gelo rôle c'était gelo yo mo faut que nga au salle théâtre des fois, nous avons mon lèvre sur le bar, nous avons rapport à tout bas c'est carrément. Je vais dire que ma place au Mazaroti n'a rien à kende. Et comme ça, je me souviens que tant qu'on vient avec ce fiston, ça essaie de passer un bout. Film est réuni Jésus de Mbandaka. Donc Jésus de Mbandaka bandi. Et comme on a battu mourir, bah faut les portes pour nous moutonner sur eux à la salle, non, eux à la salle aya. Et puis intéressant qui nous a vraiment la salle qui tourne, qui n'est qu'on a. Et na vanda kuna pe mwanda na pesi ba chef selon mbote donc na pesi ba doso ba mbote na vanda kuna ndao mais moto na vanda ki na mona ma arte on disait moi place na ngati na tiki na ngai na zongi na nga pale na vanda na nga pesu na pale siko président na nga pede na da to ebana ki moi ba mbote bonjour non je me souviens massa na nga moko bonjour papa non on a be massa na nga je me souviens o sala nze mo be nza yawe na panzo sango frère Joël frère Joël na PCB mbote yawe na panzo sango aina ndako na ba 9h je crois ayi ko to la musanga na pomi eza ndenge nini mutu na biso asali groupe to kende ko cheye poa oki langa ja Joël mutu na biso asali groupe to kende ko cheye poa pendant que ngano théâtre on na bien ngote mais ya singa to kende ko cheye poa quand pas fiston ça mais oyeba quand même oyebi baresi soki papa aza na ndako na bana bakola mon éducation mo ndenge mo mais soki papa azaka er moko aye asali 2 jours aza te donc kuna nakuta kaka na ba chef ke presse ye moko azala na er moko boye te namonaki ye te yango nde eloko mo epusaki ngai mpo na travaille wana te ntango frère Joël ekoya nani master asali groupe tokende aso na sina te ngai c'est bon na okende asinga jamais tokende ka siko papa non na sokolité na brosser te ni asinga kende brosser ko sokolate tokende na moi tellement frère Joël insistait ki trop na bi tokende kaka to ko kende première fois nga na vie na kende na groupe ya théâtre beb sanga ifongola misu oh banga ça la père ok nga so na ça la père mo ya non ba ça la père boy de fongola misu fongola mo na sala boy non mon ça muté mon avis non makamna za luka ma yango na kuté nango awa c'est du sérieux na meki wana non au sali yango te veut dire lela na lela babité raisonner ga likamo ya pas sur l'homme so dérange ko lela na sali donc non c'est exactement facile mami soye mami soye ya li souvent comme ça tongue mais bisao to kutani pe na président na pede nada to solité ya o groupe na bino bani to sala awa to bosser et puis ti lelo Rolls ok donc non ya nenga parler za gelo ouais gelo ko komba Rolls na pesa ki yango pede nada mon président
a changé que comme pourquoi? C'est le premier film banda donc film na vie premier film na banda na joué Gelo habité prise Gelo te c'est bon parce que Luka Combo na luki na kangi mis na sali be combo zo te jouer Rolls pour ba bien Rolls na ninga voiture na Rolls na ninga voiture te donc Rolls c'est ça bato batanga mingi bakino koluka na dictionnaire omoni Rolls ezali loko enzuka kate OK veut dire oza mona mobe grand-mère à la tara tiki la mère pas so pas la tiki les mères tiki les mona pas toujours pas les donc ainsi de suite ouais donc Rolls c'est un année ya ndeka bongo OK voilà et wana zaki na nene ni plus beau débuté directement na Pedenada si je me trompe pas donc il qui na ba l'an 2006 OK ouais en 2006 Tilelo ouais Tilelo donc Tilelo na zawana donc olongwate bosonate et on a ma olonga le suna ba groupe olonga pour kende bako ya groupe munene na groupe mukeza na ngote on so mona kana obiso to sala ka lukuta donc ndeka to vanda pena sendeka to baluka pesa do ndebe kunezali donc ya sikeza na ngote donc omoni awa na groupe soleil na za vraiment na liberté nyonso donc ndebe so benga ba réseau benga rôle siaka tournage na baka presse ba réseau benga tournage OK kende donc dans la facilité na voyager na ndenge nanga moko sans que président na voyager na kima kam nanga 2 semaines 3 semaines puis na zongi na groupe nanga o mesate donc ce qui va ça lo bongo olonga pour keno si aux a poste kuna na groupe soleil ya master ngana za wana pour na communication chef de communication donc so li kamuni donc il faut mutabenga ngai to nga sobeli kam il faut venir informer président master donc c'est ça mais à un moment donné master on dira comment kaye moko pede nada bino penza ko pesa bino mwa pinch to mwa makambo zaki peut-être hypocrisie ye mokane mutazaki na scène ya kozala pede na nda zo jouer moi mingi oyebi moto na bota te azana difficulté belé ouais au moins so moto déjà aboti déjà et puis que na boti Rolls mo na liboso na boti Rems deuxième mois na boti Lor Mayoni troisième mois donc papa comme na liberté mo boy et puis que so ya zate azada na banu déjà polisi au bossa la musala donc Pedenada asala dia Rolls mo boy dia boy Rolls a bien nini obligé de tournage Rolls a bien nini on peut sa répétition Rolls a bien nini so artiste asili ka bien nini akoki ko solane pona akitsa moral na donc et puis nazanga moto na camarade na RMC donc tout ça la musala donc c'est ça voilà donc c'est ça tout à ce qu'on a moment les cambo tout là tout la moki tout monde a ba page photo au deux page illustré bisorana voilà master babilo que ça sali na mbunzu tout ça ba teli sur kangami donc mais quand on peut expliquer bisono les camongo zaki boni bandaki boni dani en fait donc un moment le cambo un moment ça moi charme c'est la vie c'est la vie pour dire quoi dans la vie de tous la raboué nous tous vraiment na batana biso moko boya distance et puis na ta moko boya to za normal to imagine président peut-être ba kota ba bon marché ba 23h ba 0h to ko zonga na ndanga na bi na zonga pe na ndanga te na la pas prise et na la lipe na tombe boya na ta be prise la muki bambo wa muke bimi a bon c'est non bambo me bimi na ta mona mo amake bambo me bimi mais a vimbité bambo maluka ba bouton donc ezoi banaté donc bambo et sali ba rouge on y no bambo me belé boy autre Rolls na aucun hôpital nga c'est après comme si je sentais ça c'est presque avant aucun hôpital pasteur ya non a prié pour na yo oh c'est bon na yo ki tellement ça que na tournage na ngai na kei na ngai tu as des prises na journée à aucun hôpital parce que ça bon ba carte wana akene no hôpital moza quelque part na ba gombe akekuna basala bo malade zo mona na te docteur abi ndenge to checker boy malade zo mona na te zona ba kisi o sa nini okende ko mela et puis ozonga le lendemain to ta non soki e ko sala feni na nzoto présa ya na so ba pesa ba kisi mo bo yoka condition ba kisi après 2 heures du temps faut mela première fois na vina mona ba kisi o ba pesa mutu bongo après 2 heures du temps donc balobi eza
na héros il faut pas te au sur l'homme c'est comme na tongo to 2 heures 3 heures au tigate babi chaque 2 heures du temps faut là il y a des gens qui souffrant sur les docteurs c'est du bon donc il faut donc et comme sur la ligne qui est sur 2 heures du temps à saini na meli nde on a ngai ba resine ça tongo etana lisu ekangami mutu evimbi donc au mon niveau au tali vraiment bobi on li kamninyo et ko ça sous président ay ko benga docteur tala makambo azu vidéo atinile ta makambo o esalinga ina monte ote yakana akesu ko zonga mais wana kineka ka hôpital prière kinena nonte wana abenga neka pasteur a prier pour na ye na téléphone ka ndenge zalaka akenda ki soute donc et ko sala ke donc après avoir comme na baki sur après 2 heures d'état à la mouki a coûté ce que lisu et kangami mais ça OK lisu et kangami donc azomona ata eloko te et ça là ke tobengi mama aye kotika ndako mama ye wana donc mama ye donc il likamba ça ni ba benga ba pasteur pona ba prier pour na même so ya ba pasteur premier jour deuxième jour troisième jour je vais comprendre moi changement et comment kota moi ndamo mais changement ma total exact to ça ni manager ne ekoya to logi solution biso moko et simbité to so grave photo moko to chango na nini na page na yo ba fan na yo ba mona ki artiste na bango ça nini azobela on a fait ça pourquoi parce que PD na dans na ba contrat na batou o batou musu bazo benga epona akene kotikela bango ba produit o ba pesela ki embo et ceux que si bato na téléphone ki na boy artiste azobela bazo ndimate donc pona bango artiste bela raté donc artiste il faut toujours azaka makasi mais réaction autour na retour on n'a pas aimé copine yake ba eza commencement sida nini donc congolais non parce que bato musu balobi babi eza zona maladie ya zona ba ebimisaka ba effet nango ceux qui faut que ça no examen VIH et ça bongo bato musu babi bon ba musu babi basu so par exemple eza sida soki ndeko na komi na sida donc ndeza boye okima ye opese sumbo tete non ezaka une façon ya koaider kaka peut-être ya oluka maladie ndenge mosusu mais basaki examen général eza na batemps moko boye oyo ozomona ke moto aza souffrant il faut oya na baparole moko boye oya na biloko moko boye ya koencourager mais quand ntango moto aza na mpasi bongo lisu moko ezomona te mosusu ezomona et puis bakumele téléphone aotala bamessage ndeko na ngai eblesse nga mabe Bessenga ma parce que na yemona ke congolais rôle dans côté on a la carte il faut comprendre la fanatique moto dans la réaction na ye on appelle ça devant faire moi boso que yé moto on peut ça ndenge ya okanisa voyez barisi et ça passe ba compatir bazali ba luka ba critiquer baza ba to força ki be moto te ke donc nous to chaka ngo na ba fan ya pele nada ba mona artiste na bango nenga zaleli na ba bateau bazana na ba contrat na nada ba ki artiste asa nini azobela donc ba produit na bango bazozela bazela na tant que artiste a ko se rétablir et puis ba personne ba produit na bango on a fait ça pour ça et puis to ça on te pour na to senga mutu mbongo o PD nada azobela balisumi na bino jamais on n'a pas fait ça pour na bongo donc c'est pour na que ba artiste to ba fan nada na bato bazana ye makambo ba mona eta o artiste na bongo azali mais en retour aujourd'hui nous amener mutayebi eza la bato sida biso pe tolinga bango mingi baza bandeko na biso donc tokoboya bango te pour dire sur le kamo sur moi mokie na data lelo so comme na sida ba o aye ba ozaka na ye ba otikete donc tokotikete tokozala na ye donc eza malade ou comme papa mutu boye fièvre ga esali ga be il y a 2 secondes pas koufi batu ta sida mutu toyebi ne bazo vivre tisi go bazali donc on dirait que l'accident est dérangé bien makasi non est dérangé oyebi ba langage mutu ezalaka boye eloba mi pona c'est yaki makasi basi bazo yebele encore brimo pas dans la programme lisusu basi bazo ya kili ya somo ba mutu ba bi peut-être
basi ya bato mosusu ya alingaki bamibali yango basali bongo basi baza basi oyo nenga te mwa langage wana ya basi bamama baza bato babotaka biso soki bamama balingi yo mingi eza bénédiction mpo na yo barési so bamama balingi yo eza ma bénédiction me na ndenge bolingo te mwasi na mobali omoni barési omoni tozalaka na motema moko nada aza na mwasi oyo ye azalaka na ye bakesi mwasi nyonso akoya mpe na epepa no mpo na lingo eya teke ifoka mama oyo na ye bolingana eya mpe na basi mosusu baya na bula bolingo me bosololaka mpe normal ye motima amoni ma awa na olekisa ma temps mais eya teke soki motu moko aye neti azolinga oyo epuis yo opesa en retour mwa genre moko ya bien te non soki motu aye mpe solo na etalisa ye boyeboye mais mpona kolobaki o mwasi moko boye ya mutu nada azwaki yango nde basali ye bongo soki mutu wana oyo alobi yango ayebi yango abimisa mwasi yango tomona ye mpe abimisa mpe mobali yango tomona ye esala biso bien mpo neti nga mpe naza berols nayebi yango te nayebi ye te donc mwasi yana to mutu wana oyo azoloba bongo kaka koyokaka nde bato bakoloba bato nde bakritikaka mpe nada kolobele ke akoma mpe pede ya solo etant que baacteur na ye etant que bato bozalaka na ye surtout mpe bozalaka nde mwa mingi oyokaka yango mpe na matoi dans la vie soki osala likambo moko oyo bato baoloba te donc seki oza moke na mokili fo bato balobaka na komona yango nde elakisaka grandeur bato bamoyeke nada akomi pede bayebi nimero pede nada babenga ye bazwa ye mpe nde bazwaka bapede mosusu bongo afilme atindela yango biso po depuis na vana non te na mona sini moya mabe to so pe asala kipipeda ya ndinga babatama donc nanga pe na yebi te bato bayebi bakosanga sini donc limero nanga eza plus 243 82 14 84 294 tinelanga video bato bayebi basala sini basanga sini donc plus 243 82 14 84 294 kanga photo so bozali na chambre otindelanga rôle parce que nga non na mona te ok napesi bango limero te na quand même boyokaka toza bazo totambolaka jour mosuku tozali na ye boye na bandali tovandi na palais mia fort ba 22h ba 23h tobetana tour na bandali toluka damage tokomika na pont tambo wana toma toyebika mpasa na mwa bamabulu ezalaka 3 play moyo batelemaka wana moko abi nada ti yoka mama moko yo olakisanga pede boye nakende wapi nangi nakita boye po ezala bisinga te rol stika ye te babilo mosusu tokana mitema nada aza président na ngai lobi tongaokoma président ezala mpe na bato baza na nsima nanga donc soki tozani mpe amonaki naza na rols artère na ngai comprendre edérangaka ma ye moko soko aki yango asekaka na ye donc soki oyebi ke oza mobali ifo nakobetaka tolo te omoni nga rols nde eza boye naza mobali te bato bayebiki naza mobali soki nada aza pede te leo oni akolekana alobaka na bato bomoni nga nde naza pede te olobelango banani dans la vie c'est toujours comme ça avec les gens na début na ya carrière bato balobaka no courage et puis soki bamoni okomi mwa kozwa mwa mpe ekomi bato bayesako courage nde bato bakoma baennemi na olobi c'est comme ça la vie on a compris les choses donc nzambe ka atambusa ndinga atambusa biso mais sinon nzambe asali déjà grâce déjà ça va évolution mais ezokende bien na baprière parce que tozwi bamessage ya bato boya boye nga nayebi mama moko boye nayebi papa moko boye nayebi koko moko boye oyo akosalisa yango mais eza siko maladi nini en fait nayemona ma bacongolais bayebi mama bandaka banganga courage na bino mais bodemere kaka kuna même bible eloba moto asala mabe akontinue na mabe oyo mpo asala malamu asalaka malamu na comprendre make boyebi bamaison vraiment ebele epuis maison wana botikala omona motu moko kuna te bokende kaka nde bokendaka wana donc nzambe aosunga epuis deja nzambe asungi déjà mais juste là badécouvrir malade comment malade eza malade nini biso moko tozala kotatone tozomona bato mosusu balobi oyo eza mbasu bato mosusu balobi eza zona bamosusu balobi eza malade ya mpese mpe komaki na aire moko boye soki avandi azoka motema moto il faut kamelaka bamai ya malili taka nde ya boye tobosi kokende su hôpital donc avandi kaka na bapaster baotraite bahuile d'olive na so wana tosalelaka yango nde baosala yango mpe nde
esali mwa kofungola miso yango nde esali ke babouton esala mwa kokauka mwa ndambo mais ça va pour l'instant. Za mwa photo na ye ya ita ya sikoyo. Ita ya sikoyo pour dire vrai nanga mo ros nakangi na photo te. OK. Kaka ba photo tozaki nango wana yango nde toza nango na ita na ye ya sikoyo non tokangi photo te puis ye moko kala mingi te awa asala vidéo mpona alakisa na bato bafingaki sida bato balobaki eza boye azwaki basi ya bato bamona eta na ye j'espère ke bakokanga monoko. Mais tolali tolamuki namoni mpe ka na page ya nada aposte lisusu abi aza na maladi aza na pasi mais babengi ye bazobuka ndako na ye azotonga. Ouais kaka tobomelaki secret wana mais on n'a pas le choix. Si mon hermo beton hermo besoin alors qui mange tout bien aussi ma téléphone malgré mon téléphone a encore le battre parce que nous devons ça passe à la vidéo à mon place à tongara bazo buka banda taka so on état au asa na ngobo aka tout sango yebika bambongo na biso ya ba tournage ba moi ba tournage ba moi koto au mois 30 koto au mois 50 koto au mois 100 bonjour au mois 100 au kangisi ngo pona lobby tango okende na retraite na po fa na mpe babandi ko buka na yebisa yaya c'est pas facile donc on moni asala ki fonctionner na bato malamu na bakonzi oyo ya mboka na biso bato bakotia biso maboko batala na ka wana parce que yebi kaka artiste azimbo ne ya poche oyo ya ba 10 ba 20 ba 30 et so maman pris qui moko esala boyeme tous une nouvelle donc ils ont battu donc mais comment c'est possible maman Robuka place en haut à ce match en za ba mikanda complète mikanda ne sezali na signature ya Bourgmestre ya Bourgmestre no hôtel de ville nyo sezali donc mokino ko mi dans soki chef mo azalaki ateki place mo jour ya kolongwa moto aya roni ko remplacer yé pas sol linga pe asala nini ateka na ndenge na donc c'est que les cambo au biso to comprendre déjà yango wana mais sikoyo bato ba famille déjà bazaki da ko fana déjà kuna po ba kende wa donc toto bobuki oui bobuki pour na sikoyo ba famille wana ba kende wapi so ya babuka bon par exemple c'est la bango non donc ils ont mon condiment ko apesi commandement et puis batindi ba benga ba dank so ba dank ba traiteur on est yewana ba bani maman ko buka sans pourtant ko prévenir batu ko ça batu ke bosala ki bo yonde ba sa ko buka donc imbala moko ordre pesa mi mbala moko batu wana ba exécuter maman ba bani maman ko buka banda ko batu. Est-ce que ça signé par gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila Mbaka mokonzi mama papa tosengi yo toza bana na yo donc oza citoyen liboso ya ville papa talaka na biso na daza artiste na bino o asekisaka bino papa toyebi te azobela aka sango bazobuka ndako toyebi te posa eza nini to perdre artiste to ndenge nini donc papa osunga biso donc papa Jean-Tini Ngobila et puis so asungi biso esala biso bien makasi esala biso bien makasi parce que na habité héros sous boé tarade a combien d'un deuxième niveau déjà sur les bisanga bimsi déjà combien admisi déjà combien et puis sur baba na sur buka so ba buki ba repese place ni donc combien au bazong chile et puis et pas nan aka maladi beto sengi mbongo te yo momoni ba retour yé bo sala boye eza base bozo luka mbongo mais pendant que to sengi mbongo te bosuko to sengi mbongo nini on ba finga biso donc c'est que ba finga biso c'est que au-delà donc ba konza mboka ba sunga biso esala biso bien donc to suis appel moko ya bien que bo sala bien donc kuna ba okomate esala biso bien et ça bien abandeko o bazo buka baza ba parents baza na ba famille mais habiter pour ba kende wa papa viens au foot les apasses beaucoup na biso viens au foot les apasses mai courant je pense comme à chaque fin du monde on a déjà mutu donc je me suis baillé mais c'est pas la mungi peut bien te dans à topé c'est mbote kara na bisao donc bo soigner te là avant diga boye donc au dollar et matinda coupé mati pour salir gouverneur de la ville conseil pour na batu oh on va garantir 3 mois comme est l'étape d'attendre na ndako
ya kotiaka 47 mois 8 mois l'état suivi ezate olanda omoni l'état sort lobi likambo il faut au moins suivi moi ezalaka exactement tant suivi ezate donc muna mdo asala makambo na ndenge papa na ndenge mabe te nayebi kobeta tour na nini na braza edi na braza so eza na terrasse moko aba baoteka sucré na 500 atoke na terrasse na bango so mpe ya wapi 500 mais biso donc omoniki baterrasse eza kokangama mais awa 2000 akuna 3000 action ndeko na ngai mutu na mutu aza na prix na ye mutu na mutu aza na loi na ye toa na mboka nini ndeko na ngai toa na mboka nini non ekochange nango toza na faci beton epuis gouvernement neza makasi nzambe masunga biso na bakonzi mpenza botelemela hotel de ville botelemela botala na likambo ya artiste opede nada aza nanu très souffrant azobela epuis abi aza bamikanda na ye complet bozwa bamikanda botali soki bomoki moto aza en ordre boya kobuka ye pourquoi mokonzi nyonso mpe apesi yo ozalaki wana yo moto ye osuccéde poste wana ale po banda kosala makambo selon yo etu non po bozala na ordre faci beto alingi désordre te alingi ordre botalela nanu artiste pede nada likambo oyo kosala vraiment bien parce que aza nano na état malade eya babakisele so bamakambo ya bandako akoya risque akrake toza besoin to perdre grand artiste ya mboka lokola nada te na age nini nango héros aza non trop jeune aza non na énergie ebele nano apesi biso donc le meilleur oyo biso nyonso tozelaka te donc bo soutenir ye gouvernement ministère ya culture et art botala mpenza likambo apede nada ekosala bien mais sikoyo na minute oyo aza na ndako aza na hôpital aza na église aza na ndako te aza mpe na hôpital te donc aza na mama place oyo baosalele baprière mama na mwasi na ye mama na bango mama julika bongo donc mama ya pede nada donc mama na biso napesi mpe mbote mama merci beaucoup mpona beffort et puis merci na bato nyonso oyo bazobenga tozomona bapele na bango donc artiste na minute oyo telefone ezalaki pa mama donc mama moto azogéri makambo nyonso mais moye mpe ayamba asola na bato ezalaki te donc nde eza boye bato baza na mposa ya pede nada sikoyo bakoki kobenga ye bakosola na ye moko babozwa mpe bacoup de fil mpe ya quelques artistes comédien nayebisa yo ebele ndeko na ngai aida napesi ye mbote taka ngai ntango makambo wana ekomaki grave ngai nazalaki place moko boye aida abandi kobenga ngai na butu wana donc rols oza api naza na mutu moko boye aya atala président donc esala ngai bien baprésident maswaku donc lite ya kanda merci beaucoup donc bato ebele kaka babengi donc esali biso maa bien namoni mayaki eza famille pendant ke bato mosusu o théâtre surtout yango mpe ezoloba mwa cc babi azwango mpa bato ya théâtre seza mpe ya solo bato ya théâtre babwakeli ye bamosusu oyo topekisaki ye makambo ya miziki abeti bakeremete asali baplein mingi yango nde bamisien bakaneli ye babwakeli ye maladi donc non tokangi mutu moko te ndoki tolobi mpe te mutu moko abwakeli ye maladi mais toyebi kaka eza maladi oyo ekomeli ye et puis nzambe deja atie deja ti sur bominga na oseka boye donc nzambe deja aosunga deja ezokende déjà bien ekende déjà bien voilà merci beaucoup Rolls donc na biso déjà lentement et sûrement na rochité déjà la mwa suka mais état sikoyo ya groupe parce que leader aza na état moko critique état ya groupe sikoyo eza ndenge te na début deja nayebisaki yo nga déjà akotisa deja donc apesa deja Rolls deja savoir moko boye akotisa deja rems akotisa deja lor donc togéré yebi kaka mpe groupe me bafille bazali baoyo bazobenga bazolela biso tokoki kolela te malgré ça fait mal tokolakisa bango teke biso mpe tokolela donc biso tolela ndenge ya kobatama tofortifie bango bazala bien et puis ekeye nango bien voilà ekeye bien donc soki na comprendre bien bato nyonso batali biso bafanatique ya pede nada bafanatique ya groupe soleil ya pede nada baretenir nini en général ke artiste na bango aza sikoyo na santé comme qu'on s'améliorer moi mokie et puis ma fanatique nous sommes peut-être en besoin de contribuer à ta 100 francs na pour à ta pédé na son matin mai ba osala ndenge ni oui parce que la ngage on est au lingongo parce que les autres ba lui taka bosengi na binote même bonne fois na na bosanaki to na ba benga ngai ba besoin ba tina manque quelque chose pour na pédé nada na seki makasi na moni appel ya vina biso nani Chaka Congo na pesi artiste à danger bien Chaka Congo oh bon c'est qui poigne bon c'est qui poigne c'est qui vient Chaka pourquoi
la sécurité tona mona appel à ve nini toli makambo za na coulisses ve ben la biso nini donc ve chaque merci tout monde appel non malgré presse moi qui moyen aya mbezala ki te mais tout monde appel na merci beaucoup donc oh bobio Rolf ça va vieux chaque fois ni nada za na osigo te nada za na osigo nada danger vieux chaque na ça SOS tout la langage en net zo linga ngote que bato ba ba artiste za en danger bo sanctionner moi ba 100 francs donc namba musuya ya mabe côté ngai ou de tonga to yebate donc no moni makambo bene malamu za rater papa bon ba ça za on kala eza na mbongo mais mbongo pe ya mfutima ezali appelle pas mfutima ezali aussi appelle mo bedon mfutima donc au sali makamako mo ndima te vechaka merci beaucoup notre vieux donc pedena dans Zambia a sali ya siko on a le baga siko ça va siko vraiment ça va calming te beaucoup mona et on la vidéo pour na osenga na bae oyo ba checker mana na ba prière que Nzambe na bango sali et puis on s'est rétabli malé mais donc Zambia sali ça va déjà. Voilà. Ça va déjà. Zambé déjà, Sali, ça va déjà. C'est par ici que nous mettons un point final. Nous sommes presque dans Souka. On a évité le mot de la fin. Et puis, moi, je dédicace. Moi, je remercie. Je suis Bato, je suis Nagibino. Depuis Bandaki. Depuis Bandina, tu as déjà combien de temps de base de malade? C'est déjà le 6e jour. 6e jour. Ouais. Donc, où est-ce que là, on a malade à peine. Donc, 6e jour, nous avons s'améliorer. Bachaki artiste na bango pédé dans ma bondeli et puis nzambe na bango asali donc makambo ezokende bien d'ici là donc soki nzambe apesi moment makasi ba omona ye moko akoleka na akosula na bafani na ye na bato bamona neti ezalaki baje la moto bazalaki na tension ya mabe te bamona lokola neti moi eza base moi eza banini maquillage à théâtre bamosusu babi eya so mpe nini photo so mpe ya snap so mpe na comprendre que eza eloko ya snap donc na ba o ba résoudre ninga madena o ya malamu donc nzambe apambola bango basala bien mais nde ya betozaka batu le peu okope ola be lobi ola mungi pe lisu to li eloko mona nzoto déranger nzambe pas sunga bango donc c'est sûr faut battre kozaka makasi na ba prière hein parce que mon qui les a déjà beba nous tous on prie to prière mais eko zape moi tamo pe vandi boye moi stressé obité na ki na so moi whisky na so moi bien oui toza batu toza ba humain donc mabe soki ngia mabe musu pe ya rapport nzambe alakisa ke keba mabe o na tikon ko parce que o jomba yele o ko bandenge ni suko ya otambola maladi musu pe ne sezaka mabe te donc nzambe a tikon ko mapona o mona et pe soka mayele donc na toka bongo ça va ex président na Caleb ki bana bengaki obligé obligé bande kona su ya sina kona babengaki donc ça va vraiment ma musu mwana lo bayate mais ça va kaka ye mon temps au ça la vidéo batu ba omona d'accord merci beaucoup Rolf ndandengi opesi mo éclaircissement na opinion donc public union so balingaka pédénada pour comprendre que dans basali grâce il se comme format mukie et puis va porter comme au capé mukie donc rapport mutu ndenge ezaki moi evimbaki siko moi ça va tout petit hein mutu ekiti donc ndenge za bosiko ça va par rapport à l'ébauche donc bolongo la ba spéculation ni surtout ba rumeur tout ba les ont dit ah peut-être aujourd'hui vérité pas yemoko chargé de communication il y a groupe soleil au président nangoza nada master donc eza munokoza ngoya yeme malobeza ya lingomba donc après c'est un éclaircissement les camions sont ndenge bandaki de A à Z ba dédicace na yo pour que to kabwana dédicace na pesi ser na moko Julie Ndaya na pesi mbote puis na pesi mbote na mon vieux puisque lui c'est la mort tonton mi li check jamais les chèques na Londres na pesi mbote tonton mi donc vieux atika Rolls na moni kuna ndenge nini
Atini moi Koli, donc je merci beaucoup. Tonton Mi, n'appelle si Ombo, et puis n'appelle si mon ami Pati, et puis n'appelle si Massananga sous les États-Unis, Gerson Moutete, là, on appelle si Ombo, et puis n'appelle si mon ami Kali. Donc il bat tout le monde, il sont dans ma bonne délit. Donc Rolls appelle si merci. Donc le numéro Rolls c'est 243 82 14 84 294. Ceux qui ont un poste au Benga, il y a une évolution artiste en Abino, au Benga et puis au soin normal, ça va. Barési, merci aussi pour le déplacement. Dans la monument, la famille c'est sacré et ça ligne bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'artiste comédien. Deo Brondo, donc Deo. Vous avez filmé un film à Jésus, donc vous mettez là, n'a pas réussi. Merci beaucoup, Rolls. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'était là l'artiste comédien Rolls. De la part, il y a PD Nada. Nous avons essayé de parler, de discuter parce que nous sommes là pour l'année la information à la source. Donc, on a les à côté, les ont dit. Donc, il y a une vraie information. Les gens sont comédiens, ils sont saliés bongo. Les gens sont musiciens pétés. Les gens sont malades. Babio, tellement de tu bêtes que ça y va plein ming. Les gens sont musiciens, les musiciens sont boire malades. Bamusu Babio, ils ont pas un album, ils ont pas maxi. C'est moment quoi. Boya ba no bisa album. Camille té. Dans les besoins à se rétablir derrière mon studio. Ndiye mo boya moto. Ndega mando mesala ki ne ba zo deuxième logo. Ba obanga esa la bango ya makemba. Ya ko yitela ba parler ba zongisi déjà donc ba fit tout obolinga ma copine na bino PD Nada azanae dans les bons bochaika na ba prière. Nzambe arosala arosunga pour déjà asungi mais ce que ce mutanga contribuer toi tu as quelque chose à retirer dans tête ko ba obenga ba obe baza souci ba tina moi eloko oui na pesi de numéro na so ba benga et puis bon moment PD Nada donc nazana ya tout moment so ba benga soutenir ye mbongo za la kande ya bien eza ya mabeti ba risque ba la ngajo na linga ngote kasi yo le mo dans mutu ye mo so ka moni a touché. A touché, un artiste né, toi on a posé à PD Nada, à Benga et puis on a passé ma mort. D'accord, merci beaucoup. Donc, vous avez besoin de PD Nada, Oyoka Emoko, au Benga numéro Rolls, de Yoporti, la mission numéro Rolls, au Monango, pour que Bobenga. Merci beaucoup à la famille Aigle, papa Chris, maman Joyce, famille Aigle depuis les États-Unis. Glody Otete, Ono Tete Lake Mafumbe, un de ces 4 matins, tout ça, on a pensé, Babiro Kitana Mabela, Kinshasa le 29 octobre, Yemoro Aigle, Père Rosa, on a un stade dans Kende Mamoro Martyr, dans Toroyo Kate, Torosa Pena, et à la baille. Donc, Torosa, on a pensé, Warriors, Nyonso, le 29, Oyoboya pour soutenir Fali Poupa, mourir Nyonso, musique, Gaulois, Fanatique héritier, Fabrigas, Obonga, la bonne musique. Les Congolais ne on a beau soutenir Fali pour ça très bien. Merci aussi à Jérusalem à la merveille, moi, à mamie, Monica Makambo, fille de disque, bébé Seigneur, maman Nanga Oboxina Buena, salut Nini, bébé Seigneur, on va penser aussi à succès Kassongo, il y avait succès. Merci infiniment. Na Malik Arafat Malik, vient Nanga Willy Claude de Djama, dans Londres. Vous avez vraiment belé, merci. Tonton Mi, 1000 chèques, jamais les chèques dans Londres. Donc, tonton Mi, 1000 chèques, jamais les chèques. Donc. Ah, tonton 1000 chèques, jamais de chèques. Tonton Mi, Barési, on a donc pire vieux. Tonton 1000 chèques. 1000 chèques, jamais les chèques. Big dédicace à toi, donc. Big dédicace à Ronaldo Goman. Restez branchés sur nos antennes. Mon numéro est affiché bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Viens à pour Firenze. Le parfait de bonne odeur. Donc, le parfait de bonne odeur, on a pu sur un beau TV. Voilà, Tatoumou Tombopé, Abia Benga Pedena Dazoa qui était, mais sur Bengi. Donc, depuis les États-Unis, tu peux sur un beau TV. Portez-vous bien et bon tour de programme sur nos antennes. Bye bye et à suivre. Merci. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli omote mananga ye ya Yesu na bonzeli omote mananga ya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na ye milioni bangana
TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.